Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Lokola zo yambanga ti nalingi ye moko a confirmer que ya solo eza vraiment ya solo soka bali a confirmer na nini ipananga que ya solo so bébé c'est que na bala ya solo. Je suis mariée. donc yo bala Na bala. donc na parvenir kozwa mbongo ya ngai ya motoki oyo nazoteka maputa moi mobimba ntongo butu poko mpo nafongolelo salon metele kosali ngai grâce yo nzambe apini yo papa naoloba na yo te. Attention. Monsieur, nazoloba na yo te naoloba na grâce kipote sozana no kipe na muto yo onga na zimbongo ya vi na ngai yo deja ozwa mbongo opesa mwasi asala salon Nabisa ko to solo. Nayebi ke nasali mabe Beyoncé. Luka place na motema na ulimbisa ngai. naluka place na buzoba oyo osalinga na batension oyo yokitisi nga nayebi eloko ekomi te na vie mwasi mosusu mpo ayaka mpo mobali ya lokwa yo oza lokwa mpo na nga na katisa mobali nalingi ye grâce natielaki yo motema bamoma na nyonso ifalaki oexplike nga ke nakobala yo te tout consort meta lelo place omemi nga en plus nasali effort kaka mpo yo lelo koma boye nalingai nakoka kobala yo te nalingai nakoka te comment nakobala mobali oke un jour nabali mobali moko oyo aza na shwa na nga te nalingaki o moma oyo nazalaki na pasi ozalaki wana mpo na kosunga nga nayebi ke nasali mabe Beyoncé luka place na motema na olimbisa nga soki olingi nalimbisa yo donc faut payer les prix wana nga nalimbisi yo. quel prix prix ezaka moko oyo nga nakolimbisa yo eza boye mpo nga nalimbisa yo fo tosolola biso mibale farafara sa mobali mwazala wana nalimbisi yo. c'est impossible oyo nalobi yango wana Merci. papa. J'espère qu'elle a dit ma bêtise de l'objet. Maman. Oui, papa. Oui, bien gâté. Malbosso mon nanga. Et baka. Ma rambosa boy ego kang sobe. On a quoi pour te place de la condition. Donc bénine a nga pas sanga cadeau moi. Oui, donc oui, bébé c'est la journée. Et monsieur, moi nanga azana droit, ana droit te ya kuta na yo sanga. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger
nakoko bomba te bolamu nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamuna qui me bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga. Na pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na nzambe nde bokobika na dozela bino na moto tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toqué dans la Bible, dans Psaume 68, verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. Tout soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso son la classe. Ndenge yo ose pomona pona kosombela bana no biloko. Soki po ose pomona pona bana oyo baza ba innocent bandinga kate ke ba parents ba kufa. Mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois sur télévision faire plaisir. C'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Josie. Bravo, Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Aux alines de Kokolanda Biso, Dimasolo Abandeko, Mitala, Zonga Katinayo. Nini o baby saki nantambe nini o saki muninga mabe o yibaki o eskrokaki o tangisaki makilo zwaki mwasa moto bomaki o yibaki mwana moto zonga epana Yesu Christ Messie à se repentir parce que la repentance c'est la transformation d'une vie à une autre. C'est-à-dire que Christ revient bientôt et Seigneur na biso to bongisa Jésus-Christ revient bientôt et Seigneur to bongisa biso na émission na biso na Bravo Jésus na chaîne na biso ya chez biso télévision tolobaka sponsor officiel numéro 1 c'est Jésus-Christ de Nazareth tika ete nzambe apambola bino na mabota na bino ngobima koyo balanda kabiso ba reproche bozo pesa ba remarque ba conseil en tout cas tozo yamba yango pe tozo tana ngo ya misala pour que lobito bongisa pe to améliorer musala na biso tika ete nzambe apambola bino. Merci beaucoup na équipe technique bomba chez biso télévision. Là, je vois Elias et Sunanduku, na bosanite Papa Denis Monsolo, le certifié coup de chapeau à vous. Ba image qui toko fait ça ka bino. Ta nenge tozo bi, ta nenge tozo bi les oleka. Son qui toko makamne, son qui toko nza melanga apambola bino, apambola pe bandekulo so wala na biso un peu partout dans le monde en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Je suis passé sur le plateau. Je suis avec mon invité qu'on va essayer de s'échanger durant cette émission. Là, je vous signale déjà, appelez chez Bisso Winde, appelez pour le problème de terrain, Bobengi Bisso, Makamova terrain,
na sele bambu ba terrain na ngai tikali mibale. Merci na bandeko nyonso to bazo somba en tout cas nzamba pambola bino abatisela bino bisika bozangaki ba pe bazana idée bobenga maman wetch na piste 243 81 0027 303. C'est mon numéro, plus 243 81 0027 303. Vous avez besoin de Sungabana, ne manquez pas à m'appeler sur mon numéro et Kozala vraiment malam. Papa, bonjour. Bonjour maman. Micro nous a pour l'ainé. Oko l'aksanga. Zoana. Merci. Et on les a bien. Ok. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne nuit. Kimia. Vous allez bien? Oui, Nazari. Très bien. Bon, un peu. Un peu bien. Oui. Babi, on a comment? Héritier bizarre. Ah, héritier. Oui. Héritier famille? Ouais, héritier famille. Vraiment. Au sein de la papa? Oui, Naza chrétien. Naza chrétien. Oui. Donc, comment? Pas de problème. Ok, merci. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Tika loboko na yanguya oyebikisa kibana Israël na Égypte ekita na bandako ya moko na moko bazo sala biso yosaka ba action eza extraordinaire. Ta miséricorde dure toujours dans nos vies et ta bonté est toujours là devant nous. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous une faveur, Seigneur. Tobika mokona lelo semaine au mois au toujours pour t'approcher na komona Yesu Christ Messia, laisse que la paix règne dans la République démocratique du Congo parce que je sais que c'est encore possible que cette nation est là. Béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Oui, papa héritier. Nous l'aimons à la maman Jésus. Merci, maman journaliste, pour la parole. Comment m'a rapidement l'identité là? Tu es marié? Bon, Naza marié, Naza likambo et meninga awandi likamboana. Ah, vas-y. Voilà. Ndi yango vraiment epusinga parce que na landaka bino na monaka baka batu bayaka nango bapozaka yango esalinga pe te lokola naza na problème na ya nango pe pa na bino tant mosusu bokoki kosunganga yango moni alobaki te na ya na plateau na bino po na eloko eza kati nanga choc eza kati nanga ndi pe na pesa ngo lokola na moni ke basala nzambe baza ata mususu bakoki koedenga na losamo na makambo ebele parce que eza lokola omonanga awa ezaka nzoto apamba donc molimo déjà so ike wapi na oyeba te nde yango wana na meki mpe koya na plateau na bino donc c'est la première fois na nyata na plateau na bino nde moni na ye likambo oyo ezo choqué motema na ngai ti sikoyo vraiment naza donc coopéra moto atekaka maputa ateki asombi maputa ateki yango azwi mpe mwa mbongo sumbiri teki ouais sumbiri tekiri na terme ya cop na terme na biso donc à part wana nakendaka na prier tout bonso nake na teki na sali mais na bande kotika nakutani na mwasi na nzela na moni pe aza kitoko tosololi na ye kosolola tosololi na ye na lobi te lokola boye kongo ekoma koto fozwa mwa eloko koto pe fosa nini ozala mwa eloko po bosa mwa appui donc toyokanaki mpe tosali na lobi te ye lokola oza mwasi oza na domaine okangaka basuki na lobi te na buni na ngai nalobaki te soki nzambe apamboli nga ebele nga moko na kosala salon de coiffure lokola nakutani na mwasi asalaka deja babiloko wana nalobi ate mbongo naza nango nasala nini nazwa yango nasala nini nasalela ye salon de coiffure po adebriaka nango nazwi mpe mbongo nasala nini napesi ye asala nini asala abandai mpe kosala tobandai mpe kovivre na ye abandai mpe koya na ndako na ngai tozosala mpe esengelaki na lobi te nga ndenge na boye nalingi nasala nini
naya kobima epa na bino olakisa nga pe epa baparent na bino po ezala malamu nakoki koyaka te kaka kosukaka na salon koyaka te kaka po tokutana kaka na ndako fo namona pe baboti na abite ta eza nanu nde na abite c'est bon lokwa ta eza nanu to continue abandi pe ko continue tozokendaka pe natuni lisusu ndeko na posa na saa nini namona baparent na bino po susi na ngeza na saa nini na ya kobima po na saa nini na solola pe na baparent na aisinga ote ta eza nanu kaka bon namonaki eza normal parce que nga pe naza mwana mikie naokendaka naote kaka ezobakisama tout consort mais tango tofandi naye kuya na salon na bango natali pe mwasi aza wana moko akomi kokipe lisu ngate par rapport ndenge zalaki au moins ezalaki moko aye vraiment chaque jour nyonso alingi mais ta moko namoni mwasi akomi okima oya na salabo oyo nazokipe kende nanu tout consort bakliya batondi na posa ope mazilanga kaka na ndako na ozele pe benga telefone oyamba te bon natikaki na nga kaka nabe eza basi bon nga pe na continue cop ti na suka mais oyo shokenga eza ke donc oyo shoke ngai na kati ya motema na ngai mwasi oyo na bandaki kotiela motema oyo nalingaki makasi oyo nga moko naosala projet ke te ndenge alobaki boye na omona baparent na ye nakoluka nasala boye nakomi mpe kotuna bato ndenge nini basalaka mpo na kokende procédure ya libala nakomaki na moma wana mais naye koyoka ekomi ke te mwasi yango ntango bato oyo natiaka na salon wana oyo natiaka parce que natiaka mwa bato mpe oyo nazwaka na recrutaka donc bango mpe baza pire nga natie bango na salon nde baye kotuna nga papa ndenge nini tomonaki yo te na feti ya mama Grace ngabi mama Grace a feti bon namonaki eza lokwa bafeti na bango bakendaka tout consort nabi bon pas de problème nabi te nazalaki na musala esalaki ke nasala nini na yati mais natikaki maintenant naye kotala na Facebook namoni Grace oyo nga na bandaki kotiela motema donc namoni abali oui donc ayebisi nga eloko te asignale nga pe te mais namoni kaka na Facebook nde bapublie ke Grace abali mobali moko mais ngai abombelaki nga nakendaka epa na bango te donc siko pese wana elekela ngai donc yango wana etouche motema na nga koma mwasi oyo tozalaki na ye natielaki ye motema asikaki nga mpe etikalaki tomona baparent na ye mpo nabima mwasi oyo nazwi mbongo na nga nyonso oyo nazwi vraiment motoki na ngai natie yango mpo na ye avivre nazwi motoki oyo nga naomona pasi moi okende otambola mpo oteka maputa wana ozwaka mbongo ozwi mbongo opesi motu asali salon e salon wana ole atika te mais ake lisusu azwi lisusu mobali abali sa koinforme nga nde yango wana naye kolela epa na bino nayebi te soki nakoki kosala nini nde omonaki na pusani na plateau na bino
pour natalisa oyo eza pasi na ngai. Donc grâce à achubinga mbeli na motema azokisi motema na ngai. Ndomoni na pusanaki pene na bino na pesa bino histoire oyo nayebisa bino makambo nga naza nango. Sikoyo nayeba te nalakela ye nasali nini. Donc nayeba te nabotola salon nazwa salon na nga wana to nakende na nganga kisi donc place wana nde donc nazoyeba te so nasala nini. Ok, d'accord. Avant la tona ni to sala nini na mona question mibale na tona yo. Oui. Tant makambo no na Facebook solo na grâce. Bon, na solo laki nae atielingaka ok. Mikolo azoya salante. Mikolo muntu azalaka kuna lobi mpo nabengaki ye mpo soki obenga numero wane ezoleka te. Wanayebi te omona moko eleki esone ayambi te. Soki nabengaki oyo aza na kati ya salon wana nde ayebisaki nga ke mikolo aza nanu te aza soki na ndako na ye nde yango wana. Ok. Tango wana azala na grâce. Et là, on est assuré aux enfants n'ont pas sa grâce. Qu'est-ce qui t'a assuré? Bon, il y a assuré qui n'a premièrement, ils allaient qui amour on a qui n'ont envers lui. Parce que na mona qui est moi si ya malamu ou ya vinangai. Ne na bité tout ça la ne ba faire. Ya mona yi ya Nathalie ate. Nga natie na nga ezara nalinga mutu alela te po souffrir pété. Ndenge nzamba saelanga. Mais ce que autant on a pesa qui est confiance wana nyonso. Na zui confiance na pesi. Na bité lokolo lobi bongo oza mwasi nga na tieli motema mwasi na kobala. Nde zwa mbongo fongola salon osala nini osala. Nde na zwa ki mbongo wana na pesi pe mbongo ngo ezalaki ya ko defa okanyisi makelemba tout comme ça ozui ate wara mwasi amona ke amour mobala zana nde na zwaki yango na kanyisi na pesi. Ok, est-ce que bolingo zaki réciproque? On a que sentir vraiment équilibre. Oui, batam moko na bande ko sentir vraiment équilibre, oui ça la vraiment pe iso kende malamu. Mais yako koma na moment moko échangeaki. Na salon bande ko yambo pendant le quoi papa? Oui, bande ko yambanga vraiment lokola papa nyonso, mais tant kana lobi ndenge na lobi après makambo yaki ko changer a moko oye azate bao s'occuper na yo vraiment comme talité. Donc on dirait bande ko bétéran masolo qui a été donc vraiment on dirait moi moi ya CCK et bande ko salima. Après bande ko salon. La grâce, la famille na yebi sonné. Bon la famille na yebi mututé pour à présenter vraiment mututé. Donc après atika la relaxanga mututé mais ebisa nga kaka to kende kaka to mona kaka ba parents to fanda nanu taizana ndi yangwana. Tu étais sûr de cet amour? Oui. Trop sûr même? Oui. Qu'est-ce qui prouve? Parce que bah retomber à boue. Et nous on est maintenant prouver on est quoi? Ou bien assurance ces acquis parce que vous avez pour ça va faire. Bon, eloko ebandai ko asirenga mingi ninge donc grâce yemoko abandai ko asirenga parce que tout ça bien lobby. OK. Lokola na kangaki langage wana to kozala bien lobby ndi bandai ko asirenga na s'approcher par rapport ngape na mona ki atemoi so to kozala ne bien lobby ndi na bandai ko assurer to kende bongo. C'est quoi pour l'instant ça ni? Bon, nazaka na copie sumbili tekili kaka donc na teka kaka ouais mais mikolo na okende te pour tala kaka ba makambo donc affecté ouais
nde yango wana moni mikolo yo na okende vraiment te. C'est que si je comprends bien, une grande partie ya makelemba na yo ya odefa defande okanisa ko pesa ki. Ouais, donc na joki na pesa ki pour asa non salon pour na tala ki a souffrir. Donc na joata o na za na ngona bunda itake mobali na pesa ye nde na moni ke ate na zui yango na pesi. Ah, okutaki na ba difficulté. Oui, ba difficulté belé parce que azaki na ngote bouton na lobi ke na zui sa don mbongo wa makilimba na zui na pesi pour afongola salon à vivre. Pour biso za oteki ta musumbu le beti bo ki oteka te mena salon à vivre nde yango na sala kyango. OK. Sikoyo to sungo na point nini pour l'instant. Bon. Point liboso eza lokola zo yambanga te. Nalingi ye moko a confirmer que ya solo eza vraiment ya solo soka bali a confirmer na nini ipananga ke ya solo po a ebisanga ke te kokipe lisu makambo na nga te naza lisu na yo te po ayebisi ngelo ko te na oyo kango na mato ya bato pe telefone azoyamba lisu te ngai numero na nga azoyamba ngo te nde yangwana lokola nalandaka émission nalandaka bino ba pasteur baza tamsu na kopesa ta numéro bobengi tamsu pa na bino numéro inconnu ko yamba comme ça to na ebité na posa kaka na mona ya ta ko mona soki a bala na c'est pas un problème na mona ta suka. Oh mais ça bali mais na mona ta suka ti na mona ta suka papa c'est que tu l'aimes encore na lobaki si mais na mona ta ya suka. OK. D'accord. On peut s'en numéro nae, on va essayer d'appeler ya grâce. Soit tu as un téléphone et vous allez mieux. Au papa so amonae, on va héritier hein. Ouais, héritier bizarre. On peut hériter amona ta ya grâce ya suka, Maria grâce à Bali. Mais autant il y a des réseaux sociaux. Déjà, quand on dit le mot à Facebook publié, c'est déjà la réalité en fait. Bon, bah Facebook et comment on sabi so tamso bazui moi ba kangi ba monter yango moni ga na lobité. Dans si na ngoti. Nde moni na lobité na lukata muntu abenga lokwa na moni émission ba tu balanda ngotro. Yango na pesa numéro ba bengi comme ça. Na monata aloba mo ya suka. Alobi mo ya suka comme ça soki za ya solo tutiki na bisuti otika na o est-ce que ça si so moni pendo otika ningo lobana bon aponi nzela nayi. OK na ko sala autre matière. Ah vraiment ouais vous avez un bon cœur hein. Ouais, naza un bon cœur parce que na chrétien donc na koki kusala lo te mais eloko zo choquer ngaka il fallait que yebisanga ta ke ala kisanga ba parana tom sumo balo o balobi wana ngape nazaki na makoki na linga na bimepa na bango na donc na bali ndi ya wana siko les pommes zande o mape na omone pa na abombela kinga vérité wana. OK. D'accord. En tout cas, tout ça de notre mieux. Il y a grâce à Yawa. À ça, tout sunga penda papa, amoni ata ya suka. Nandimite ya. On dit mite. Ouais. Ah. Nandimite ya po. Aza compliqué. Aza compliqué. Oui. Tout ça l'effort. Tout ça l'effort. Yon on s'est calmé nos papérités. C'est calmé na yo. Puis tout ça l'effort. Tous en un spot et puis on se retrouve. lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20/20, 20/17, 20/15 na quartier Pibois, commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani.
ba abonné nyonso chez biso télévision oyo ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino mo bomoni ke nga mona tamboli na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Kombako lopango na talomo ke ekozala malamu mingi obengi ekozala vraiment bien o épargner mbongo na yo na lopango bisika kitoko bisika ya malamu wato pesi pe mama na biso bon séjour à Kinshasa mukolo ba terrain à Bibwa tukanzamba pambolo bisika ezwami yo chez biso wenzi disponible na banda kuna biso bobengi biso donc c'est la bino ba prix en tout cas et kozala malamu mingi zamenanga okozanga te kosunga bino merci na bandeko surtout à soutenir Keren bandeko tout ba obenga ya kona ça la soutien ya contribution na ya Ange na ya Rito en tout cas merci beaucoup n'oubliez pas d'appeler maman Weti dans mon numéro plus 243 81 00 27 373 c'est mon numéro vous avez besoin de soutenir les enfants autres beaucoup en tout cas ne manquez pas ya kobenga ngai kozala malamu mingi ba terrain ezali na 3 payotes ba terrain kitoko soko lekika terre jaune arrêt o elandi ba terrain kitoko bokota pena makada makolo bomona bisika ezali 13 sur 20 là appelez l'évangéliste Gédéon plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 32 222 44 wanezali évangéliste Gédéon aza vraiment ko s'occuper na ba terrain à 3 payotes ba terrain qui toko 120 mètres na makadam waouh les a vraiment qui toko moi aussi j'aimais l'espace en tout cas c'est très bien bon mambono na lopango et kozala malamu mingi bonjour papa jo micro bonjour papa bonjour maman babino kombo na comme ngai Paul. Ah, comme l'apôtre Paul. Oui. Ah. Bon maman. Gracia. Ah maman Gracia. Ah d'accord. Ah nazali na posa no makasi maman Gracia. En tout cas salinga plaisir moko ya oya awa. En tout cas malgré c'était pas facile. En tout cas merci beaucoup. Maman Gracia to invita kiyo ndekwaza ndekonayo. T'es au mobile nanga tout au bal non. Ah mobile no tout balana. Yeah. Ça fait combien de temps? 2 mois déjà. 2 mois mariage. Yeah. Ah ok. Ah félicitations hein. Merci beaucoup. Ah via couple. Ça va ou via couple? Ça va. Ça va. Ça va. Yo mon la passe tene maninga maman. Oh. Ça va naza bien vraiment. Ah papa raconte-nous rapidement 3-4 minutes okutane na ya Gracia ndeni. Maman Gracia na kutana kinaye na salon de coiffure. OK. Na yokata soki justement salon de coiffure na ye. Ah, ça salon. Oui, un salon de coiffure. Ah, en tout cas courage. Na ye homme femme. Na yokata soki. Na monier. Monsieur Sepeni. Alors que tu les fasses sans nez. La relation na ye. Ya loki relation na Sepeni numéro na ye to comment solo na ye na ba Facebook. Ba WhatsApp et moi quoi moto solo na. Ton nom me dit pourquoi. Si et quoi bien gâté. Tout le babes ko solo pa bolingo. Ya na linga kai. OK. Ndé personne to ko sa relation na ye. Si pe pa manga pa para na ye. Bundi malembe fo mobile. Ndé sifo na ki soko yo. Comment ba para na ye, moi le ko bimaki mariage salami. En tout cas, vraiment, la personne s'en est bien merci. Et les gars qui na Kenya, et mba liboso. Et puis, il faut bala, faut ça mobile. Ah, ya solo, hein? Faut préparer.
La seconde d'autres, ça combien? Non, le bami est moi, ça n'a. Il y a grâce, vous 5 cher, hein? Oh, papa, c'est bon, l'eau. T'es tout 5 cher. Ah, vous 5 cher. Il y a pas de temps, tu m'as $500, mais il est $500. Il est $500. Il est $500. Hein? Na pisi nzana merci pour le cas de Kimia. Moi c'est dans les liens appelle la ligne makasi. OK. On est ngazana déjà communauté libazoa. B. Ouais. Quoi? Ana jamais. Et on me la télé maman écoute qui déjà avant tout ça maramba. Ah. Déjà 20. Ouais, avant déjà maman. Attention hein. Merci. Parce que ça va te belé baza. Ah merci. Aboué ba biso. Tobe na ye pour soma. Mais le cola ayena yo, c'est pas un problème. To ko lo ba biso ba là. Et ça un problème que ça canalise mo boye. 5 à 10 minutes pour qu'il ait libéré bino. Pour qu'il ait melo soupe hein. Oui, c'est ça. Na bona ga ona na l'excès moi sinon na nini o ta o go betela ngai wa kofi na ndako pa. Non moi na micho moi na botaliser de botaliser. OK. Ya melima ngabela melima. Meliji ngabela meliji. OK. Na micho atambuteje kangi biso. Totolia kwa ngatolia kwa. Pour ensemble. Vraiment. Ce sur la ngamo soni na cause mabe. Na cause mabe tali ko na yepo. Ye aza vérité nanga. OK, vérité na yo. Ya grâce. Oui. Premier jour beaucoup tana qui n'a papa. Et l'on est intéressé qui premier jour. Premier jour to kutanae qui na salon de coiffure nangai. Ko katisa suki. Tango linga kio. Et l'on est intéressé qui yo. Faut et l'on moko intéressant à moto. Na sepela qui n'est vraiment. Façon nae ninga zali. Aza vraiment mobile ya baguna nga vraiment. Mobile baguna. Baguna nga vraiment. OK, à chaussalement combien? Di alata 41. 41. OK. Alinga olia mingi. Yo alinga mi kolia légumes na poisson tumbeli fufu eza na masangu te semul te manyoko wana vraiment. Bon nde alinga kolia. OK. Papa na ngai. Mama. Papa Paul. Mama. Kutana na ya Gracia. Ils coup de foudre, tu sais bolingo ba moko. Ça sincère hein? Ah biso ça bon question réponse. Bon. Coup de foudre hein. Coup de foudre. Ah. Et on a mon Gracia. Apesa na chimie na habité. Balo na ratamote. OK. Nous okalilo. Abana na to kana. Atuna vous quoi faire c'est on a gapi. Oh il est comme ça là. Il est comme ça là. Il est très na na to na. Je suis na so ndani. Abite. Asana so na yimokuta na. Abite. Asa hiyo ko pisa na ite. Bien na ngeta na WhatsApp. Abi yula bango. Alina kakuto teba kabani na wana epa mtu kwa songolo mpakala. Yimo safa kutana wa mobile. OK. Ndina tele pe. Mais obi ko na mikaka ko linga basema bene. Ebutaliza ngabo malobeza bila mukemi. Malobeza bisa pa mwa sio. Epesa nzamba inspirer na ko inspirer na ebite. Mais non mon aux autres dégager joie. Ouais. Non, ma joie de vivre. Ah, OK. Donc, il y a des sourires. Ceux qui sont pas tombés dans les phrases, ils toujours. Nous avons passé vie de couple pendant 2 mois. Ça va? Vie de couple, c'est vraiment très kitoko. Très kitoko. Donc, couple, il y a une harmonie. Il y a beaucoup de harmonie pour moi. Marché sans bébé. OK. Surtout marché sans bébé, c'est vraiment harmonie. Donc, bisous vraiment. Adam na Eva, bakosa. Na ina pose question, na pose bien belle question moko. OK. Bon, le bana déjà ba les passé. Ba les passé. Oui. Pour nous en a passé, de passé na yo. Il pas dans les passé na yo. Non. Avant beaucoup de mariage. Ba les passé on
na solo non te non te te pe plus ani ngaro ma so ba pase pe bo mama mambo e bo mama ndeni e bo pase pe kanga ils allaient passer à mon tout quand même faut moi ça tambola ndeni bon on a vraiment c'est intéressant yo ngeno kaya grâce de passer non tu t'en fous ouais ya grâce pour bien papa te de passer na ebisaki ngai ya banda ko vivre na la fille moko boye malgré tout a puis ba déception c'est tout hein yo be yo ya boyane te yanga vraiment alinga na betele kutu te ngai kutu oh alinga tamukete na c'est fonctionnaire na ebiso ki o te wa des acquis déjà le temps passé je reviens plus c'est tout là. OK. Papa Paul, il y a grâce à ta numéro soutien numéro combien? D'accord ça. Numéro soutien. Non mais il faut pas tricher. Faut tricher te. Alors ta numéro combien? Faut tricher te. Couple. On s'intéresse à la route. Loba. Non, soli. Oh. Et resunga bandeko msuba otabiso na ndaku. Obi bakawe eza belé madame journaliste. En plus moi na mon bien. Exactement, et là moi boy ko tshana beto mo bali faut la soutien mbali ya masa. Moi c'est ngapena alo habiter, on faut se habiter. Yebisa papa. Ah oui bakala mingi. Sozo na ndako eno yebi c'est pas ça ko salo surprise nzela. Amoni na personne mo boy ba oteka ba soutien. Atali s'intéresser nango c'est joli. Faut se pélisser na butu. Alors, yango faut ayer bara déjà pour sombela. Ozo mona ba surprise a bongo ba cadeau a bongo ça bien. A bongo pointure na. Ya li papa. Oui pointure na yebi. Ah ya Paul ko ça bongo. Voilà yeba pardon. Ah yebi. Combien? 31. 31. Ali comme poussé. Poussé. Ah 31. Ouais. Betaka ko mona non. Non, dis moi. On dit matin. Il y a déjà beaucoup c'est 31. Félicitations hein. Merci. OK. Tokende sous plus loin. Ndebo balanaki. Na apesa mninga cadeau. Biso mibale ya pesa nga cadeau, donc na pesa cadeau. Sûr. Sûr. Vous salez na échange cadeau. Tout ça naki. Mukwa liboso. Il y a lui des noces na bino. Bon raconter ngamo muke, qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à son il est quelqu'un qui vraiment waouh. Il est quelqu'un qui très bien. Il y a des gens qui ont vraiment ma case. OK. Et loko na linga raté aussi na satanda raté un jour. Na kokuta nango. De na kutana kanango les jours wana. Et ça l'a vraiment bien. Et qui quoi arriver un jour papa trompé les moments là c'est sincère wana nzambe mumto yebe kacha mutima nino yiba nzambe ndeba kacha mitima ba ona neni okoza sira bal non naza sur nae mais nzambe ndeba kacha mutima mumto nzambe ndeba Papa Paul, maman Zawan, maman Gracia. Un jour tu peux la tromper, si facile, sois sincère. Et monsieur Tikali, on peut tromper, abimisser la vidéo. Les hommes. Les hommes font quoi? Réponds-moi seulement. Moi j'ai dit que les hommes. Arrête là. OK. Nous n'avons pas aucun jamais. Tu resteras fidèle. Oui. Malgré bambonge huya. OK. Si ça arrive aujourd'hui, un exemple. Maman grâce ninga zawana oboya koyo capacité. Parce que pour toi tu te t'intéresses pas. Question réponse est Ndegomo boye
Il y a ex, il y a maman grâce à Bimi. Abimi na ma situation compliquée. Soi-disant, ma bota na grâce. Et grâce à Evisson. Réaction. Na lobi si ça arrive. Donc non sur le plan positif. Okay. Ça peut peut-être arriver. Non, que non, et ça analyse. Ouais. Tout peut arriver. Hein. Oui. Et on se rend que sur le point positif. Na question nanga et koki pe ko sale. On a na posa na yeba réaction na yo pe maman grâce à yeba neni yo ko réagir. So di kama bon pays. Et non ouais solo te. Mais nga la commission de ya solo na question. Na gens on a commission ya solo, so o réagir. Bon. Asa pas moi na soyez. Bon, c'est là un micro, hein? Asa pas so na masina ngai. O asa mama ya mwana na ye. Mais aso mosinete. Aso mosinete. So mwasi nanga soko yesu avant kutana mobali wana. Fa sa soko ngai. Okay. Mobali na ye ke makutana pa mwana nga asa besoin mwana nga. Tu vas laisser ta femme si facilement partir? Na que moi nanga pa nanga akosa nga te. Ah, ex. Na fidèle pa na. Aye bien. Oui. So, il y a des ex basana ba basi ba 10 ans. Oui, je sais bien. Au moins le belé ou basala bas monozua. Tout est balana. So ba so kabona. Moi ça me faut que le privilège. Moi si jamais qu'on compte le téléphone ou quoi son dénité. Moi c'est faut que libre. Oui, sauf si moi c'est libre, moi c'est iba mo. Libre ça kimia. Mais ceux qui tout fait. Iba maman, papa. Soka bo panyanya. OK. Donc moi moi c'est ngai, parce qu'il a toujours temps. Ça ou ça mais il m'a dit que on va na ewe anya ko me fasa nfo kutanga déjà, akutanga dana ngaku déjà po eno akoma. Alors on a sapato. Alors on linga babuto. Yamsana. Amsana. D'accord. Merci beaucoup papa Paul. Si ça arrive aujourd'hui que est-ce qu'on a tout dans des mots. Si ça arrive aujourd'hui que ex moro boyayo abimi anga compliqué existence. Réaction les amis. Réaction na. Tu es déjà une femme mariée hein? Déjà ta mon sel bala. A compliqué ngandeni. To solo la kana kimia. Ah bo solo la kana to so na kimia parce que déjà na bali déjà. OK. Na lisuna likambo na été. D'accord. OK. C'est ça. Aussi m'a téléphone à papa. Na simba téléphone mais tout le temps parce que aza mobali. Na simba nguna permission na. Appel ni na yambaka ce qui permettre nga ki yamba. Nazana teke pour na simba téléphone. Aza ba marambo belé ezaka ya basité. Ana maramna musala batamsa musuba ko benga ye. C'est tout. OK. Non, éviter un problème. OK. Le téléphone est soigné ça. Ma casse ba AVCP zali na téléphone. Comment autant na ANAC. Veyo ye la ngapa. Le téléphone est yes. Vraiment. OK. Na surprise moko. Na ina sabi no boto balana. Bravo Jésus, to ni to pesa une surprise. Pour papa zuiter la question. Rater question. Alors zoa question wana cadeau pene ningeya. C'est vrai ça. Ah, o ratango. Papa bokende bo solo bo ba mama ba pointi, ya ba slip, ya ba soutien, ba biloko alingaka likamba premier liloba liboso ayebisaka yo. Nyonso ana to benga bino sko na plateau pour la deuxième fois. Ça. Wana sko esa to sola kaya. To sola on émission moko to yamba ba couple awa. Un couple, une histoire. Voilà, on va parler de tout à l'intérieur. Mais, dans une surprise, il y a un cadeau. Cadeau, on a vraiment un cadeau mon qui toko. Oh, topé ça va jeune couple la biso ba auto bala. Chez biso ça surprise. Oh mon Dieu. C'est puis dans cadeau. Nga kuna olinga bokanga ta misu.
tokanga miso bokanga miso pardon eza wow bokanga miso papa Paul kanga miso surprise kanga miso wata technique bazo c'est la biso Maria en tout cas si ça makambo biso toza pour ça aussi ça makambo papa Eli s'il vous plaît c'est okoko tianga surprise nanga on a couple na biso entrée beaucoup font la même miso papa yaka Bonjour maman. Ça va? Non, vous allez. Oui. Pour papa moi lingate na tout na ça va zo papa maman aux autres citoyens va inviter. Vous allez bien? Siko ça va? Oui, ça va. Papa Paul. Moi excusez biso. Moi excusez nga. C'était l'ambiance de l'émission. C'est une façon et en côté ça va inviter la kati émission. Les acquis surprise en haut pour biso to benga. En tout cas to benga une maman grâce. Mais aïe parce que tu es son mari, c'est une bonne chose aussi. Surprise en haut ezali, eza papa na biso héritier. Nasir papa héritier et puis papa Paul. EBT. EBT hein. Ouais. Mais oyebi ya grâce? Ouais, na ebi grâce. Ah grâce neye. Oh to. Oh. Solo la si mano miko grâce yo moto grâce. Naza mon regret. Oh ça. Oh foutinga nde yango. Donc na parvenir kozwa mbongo ya ngai ya motoki oyo nazoteka maputa moi mobimba ntongo butu poko mpona fongolelo salon mete eloko osali ngai grâce mpe na obenga yo numero na yo oyoyamba te soki na ye na salon ekomi kaka aza te aboyaki okota me oyo nga nazwa mbongo na nga mbongo basi don ya makelemba ya bato na deux fois mpona fongolelo zuka ya salon grâce te eloko ofuti ngai yo nzambe apini yo papa naoloba na yo te attention monsieur nazoloba na yo te naoloba na grâce naoloba na yo te naokipe yo te so oza nani naokipe na moto oyo oyo nga nazwi mbongo ya vi na ngai yo deja ozwa mbongo opesa mwasi asala salon monsieur attention naoti sokipe na ndeki attention papa na yeli yo te eloko na yeli nde grâce maman journaliste obeminga mpo namona babétise moko boye na maman grâce yande akopesa biso akopesa explication akoexplike yo parce que alobi ayebi ye ye na akopesa explication tabasi voilà ta côté grâce na regretter makasi ifaki kutu nazwa mbongo na nga nasala ata makambo oyo nakokaya kosala me nazwi mbongo napesi otali futi papa héritier nakomprenaki te so bayebisaki oyo nabala ya solo je suis mariée donc oyo bala nabala en plus grâce obali obombeli ngai ke obali lede nga nayebi so grâce lakisanga epa na bino nabima etake bamona nga mpe grâce obombelanga lelo yo lobi obali po ani banda kala wana oyebisanga te ke tosala boye me lelo oyo oyebisanga na plateau ke oyo obali mpe na telefone oyambaka nga lisusu te nayebisaka oyo tosolola donc osolola nde yango na plateau ti nayebisaka oyo tosolola nayebi ke nasali mabe bien sûr luka place na motema na o olimbisanga
na luka place na buzoba o salinga na ba tension o yo kitisinga na koti ba koma pona yo mais lelo so na telemi weza grâce à Nzambe men soki Nzambe te yo salinga mais na ngana telema bota mais te koto meminga grâce taki mutema mabe o yo za nango na sala nini te pesa o senga na pesa yo grâce à memanga pa na bino te mabe nini o nga na sala kiyo o pinela nge na mone pa na bino souci calme mukito kana ya grâce papa Richie ozaki mobile malamu mpona nga mais nayebaki eloko ekomi te nayebi eloko ekomi te na vie mwasi mosusu po ayaka mpo mobali ya lokwa yo oza lokwa mpo na nga na katisa mobali nalingi ye yo mobali nalingi ye yo limbisanga zwa place vraiment na motema soko fukama na ofukama olimbisanga nalingaki yo bien sûr na supportaki na ba défaut nyonso ozalaki nango mais nalingai nakoka kobala o te nalingai nakoka te comment na okobala mobali oke un jour nabali mobali moko o aza na choix na nga te nalingaki o moment oyo nazalaki na pasi ozalaki wana mpona kosunga nga naza reconnaissante yango monaki ke naboyaki kolakisa ata membre famille na nga parce que ozalaki teke mobali onga grâce nalingaki nabala nalingaki te nabala okaa na nkoke nasala o mabe grâce natielaki yo motema bamoma na nyonso il fallait que expliquer nga que nakobala yo te tout consort mais pas lelo place omeminga en plus nasali effort kaka po yo lelo koma boye azu nasokoli yo po jeune garçon amona yo nasokoli yo nasali yo forme na regret salon nga nabimisa mbongo mais pour na kota et comme batie baloi grâce na regretter limbisanga papa pour na yango mobali nanga to na ibisaki na obetelo li passé nanga olinga ko permettre nga tam komo te na betelo li passé nanga salwa no ande komo nanga na za nango mutasalela nga salo ezaye azaki mobalo aidaki nga ntango na momo nazalaki na posa lisungi azalaki wana mpona lisungi na nga mais nakokaki kobala ye te parce que mambo eza ebele na osenga luka place na motema limbisa ngai olimbisa nga danga asali nzela na ngai yo mpe nzambe asunga ozwa mwasi ya bien okutana na mwasi ya bien olinga yo banakutana na mwasi ya mabe lokola yo te attention monsieur kiba webi kando na ana tala webi loko tala yo so basali eloko okoma place onga na zati kiba non nga non s'intéresser na oti nayebi ki esali pasi mais kodebole bango te s'il vous plaît na minute oyo nde naza nana autrement osala te naza zemi en plus na bala je suis mariée autrement kosala eza te nasadi ya nzela na nga elo omona osengo kaka olimbisanga grâce
moninga nde na aboy na vi na nga na kolimbisa yo te wana eza réel mpo na buzoba oyo osali soki olingi nalimbisa yo donc faut payer les prix wana nga nalimbisi yo. Quel prix? Prix ezaka moko oyo nga na kolimbisa yo. Loba na oyoka prix abwe ozwa bambongo nyonso oyo nga napesa yo ozongisi yango epa na ngai. Ozwi mbongo nasalela yo salon ozongisi yango epa na ngai nde nga na osala nini na kolimbisa yo. Ya mibale eza boye mpo nga nalimbisa yo fo tosolola biso mibale farafara sa mobali ngo azala wana nalimbisi yo. C'est impossible. oyo nalobi yango wana. Gracia. Papa. J'espère que tu as bêtise tout le baby. Ils ont bêtise. Maman. Oui, papa. Oui, bien gâté. Malboso monanga. Et baka. Marambosa boy ego kangsobe. On a quoi pour te mettre place de la condition. Donc bénine nga papa sanga cadeau moi donc bébé c'est la journée. Et monsieur, moi nanga azana dommage, ana droit ya kuta na yo sanga. J'espère que ne peut pas boyer. Tu as moto ne peut pas se moi na souté. Monsieur, Monsieur. Papa Paul, est-ce que tu fais une solution? Tu fais une solution? Moi, journaliste, excuse. Maman, nous avons déjà monté. Comment possible moi c'est une moto? Les moto moi, ça excellent. Papa, à côté de moi, c'est sangai. Est-ce que grâce à Ebson que ngana est c'est le passé. C'est passé. C'est le passé. Il est là déjà. Il est comme colonie. Papa. Tena tout le temps hôtel on appelle télé magasin. Attention. Oye bingate. Bon on a ebe. Olingate découvrir na lelo. Non, attention monsieur. Bona keno wap. Na zuyo na saleli yo mwasi alelelo ko. Ozela nga mwasi. Na saleli yo. Ngana tina ki na toza ki. Toi parents ngana toza ko ozela nga mwasi. Yoko minza mbisa mwasi. Ngane fo akoma grâce à boezanga. Boete comme na niveau te. Dans la faux pexaraye. Otala teke nena saboui. Mon frère, au cas où non bali grâce yo no zuibo mengotu eloko te ngam na bandaka ngam no la soke ngam na banda nzela wana yo yesima balance na so o asalinga lobi pa osala yo impossible na ko sali jamais grâce ona lobi ka yango wana soko liminga na limso po vu na yo otika komona bolamu te. Non, mona bolamu parce que oza ni parent nanga. Ni maman nanga, ni papa nanga. Ozoka après tout famille nanga bali ta 100 francs na hotel. Après tout na salon de coiffure. Allez langa salon de coiffure parce que to bande ko bimana. Ozoenga te na balabala ka bo loko tingo salenga salon de coiffure. Comme débordé. Dawana olo bananga. Il accepte que nazo banga yo. Donc wana olakisinga qui marié o yasika déjà na bali sala vina ngana sala déjà vina nga sala ya yo ngana sala o ya ngai ekoki na ane loko moko te o ngana kofuta yo parce que ndo ba moment nyoso ngana passa na yo futi ngani o futi ngani salo tongela yanga na ozong selo nyonso na bali soki na ebe ke eza surprise abonenge na ya te excusez-moi je suis vraiment dessus wana telemi pour lobi na excusez-moi faible commencement utali faible commencement te talelo naza suna likambo na loba te o na lobi ekoki Madame la journaliste, j'en ai assez. Et puis, mais tu as trouvé solution. Tu as ça quand même des Konabino.
Il y a pas de solution. Solution ni toko trouble. Toko na basu toko uzwa. Muto asalibo. Muto a Papa, c'est calmé. Je pense que Nazo comprendre Zoakimia, je pense que Tosukiawa, Toko Kesumu Sikate, Tosukiawa. En tout cas, on a presque tout dit. Tout est de ça c'est pour ça mon grâce. C'était un souka. À mon déjà, ils sont dit, bah, Lobani, Obakukai Kolobana. Et puis voilà, s'il y aura la suite de cette émission, nous ne manquerons pas à raison après la analyse. C'est que ça, tu sais, en tout cas, tant aux autres, ça ne pas moi, s'il faut, moi, soit nous en a confiance, nous en a surnaillé pour que au commanding ne connaisse pas le commis, yemoro na plateau, abîmé à qui. Bola, moi, ça malamu, mais ça, la bola, mon mouto, aux assure que lobby à venir, les meilleurs du Bossona Bino. Biso pe bande ko basi to tika ko escroquera mibali. Po tozo yeba ki olingi moi cité, mais lobby olingi mobali te mozo china ye. Ozano na penser mususu ya koma bailleur de fonds na yo apesa kombongo po yo bonga lobi tango ko bonga okomi ko bala mobali mususu et ça vraiment malamu te ndeko na biso azawana. En tout cas papa, je demanderai kaka ozwa courage. Je sais que nzamba nzamba bolingo akopesa o makasi ako fortifier yo et l'on a conseillé au kaka ko lemba lo sambote tika ono soto eleki conseil pe na ko peso isusu ko senga no biloko anate ozano pe na po besoin na ngote tike leka o pesa ke pe bolingo ezalaki et ça na ngo important te o récupérer ango o sali bola mo sali nzambe nda ofuta yo tika ya vivre ça sali vina ya ko mo sa mutu bosana ye loko mona ki ozana poso se défouler. Merci. En tout cas, je pense qu'on a ce conseil pour l'instant. Les Ayangwana kokipé, tika vina, tika ba salon, tika nyoso salelier, ça sert à rien. N'est-ce pas? C'est bon, mon papa? Merci beaucoup. Merci. Fortifié. Voilà, merci beaucoup. Tosuki Awa, Tokutani Mbalasima, Nzambelanga, en tout cas, Pambola Bino, na pesi papa Sébastien, na Bois Colombe, Mbote, papa Sébastien, Nzamba Pambola yo. Et puis Sébastien Kuba, en tout cas, merci, que Dieu vous bénisse.